Mission TV, le miroir du monde. Oye na ngai na YouTube ngana za tangu moto na bandi lobi na ina sima ba maman Lorette Mandala mais na métier au biso tozali ko sala pourquoi pas biso pe na ngambo na biso to lobake biso basi tokoki ko sala bazana bango mais baza mingi te yango na lobi so to lobi to tanga ba kokoma tangu musumi sato te 4 te 5 te tozali mokie et kozala plus soki lobi tomeki ko zepe na ngambo na biso maman Julie Melia et bato nyonso bazali ko landa biso tozali ko telema tozali ko dénoncer parce que nous sommes femmes ba maman nyonso bazali ko mituna ba droit ya basi ezali nini boyoki ndenge maman Julie auti kotalisa tout à l'heure soki to ko telema pour que to banda ko dénoncer soki to ko telema pour que to banda ko loba pe ko milobela et kozala malamu yango wana tolobi maman kokanga monoko te. On a parlé de briser le silence avec nos mamans de Je suis RD congolaise. Brisons le silence. On va briser la chaîne de contamination pour la COVID-19. Tolobi ma maman to briser silence. Ça veut dire que tout tika kokanga monoko to fongola monoko. Mais esuka kana ko loba loba te. Moi si musani ka ko loba loba te. Telemasika. Oyeba lokola na yebi ke likambo eza malamu te pona ngai eloko ni esengeli ngai na sala mais si comme osusu pe maman Julie lelo bazali kotalisa te le femmes sont complices ya makambo oyo ezali kokomela bango ça aussi vous pouvez ajouter quelque chose je ne sais maman Elsie voulait peut-être dire quelque chose oui maman Elsie va ajouter mais lokola moko binde tozoki mala simangonga kasi bande kona biso ya Je suis RD congolaise tokozonga na bango na deuxième numéro pona koya kolobela sikoyo comment agir. Votre baki soutien moto pona bandeko Je suis RD congolaise za na mituni na beleli pe na telemi. Si katong toko ya na deuxième émission ne tokoloba comment agir. Pour bango baza na ba solution. Bongo te maman Elsie. Yango ana vraiment maman na pesio maloba. C'est vrai ndenge ya ko agir non le dit kokende. Mais il y a un point n'enge maman bibi autu ko ba tout à l'heure poser moi question moko boya motuya olobi awa biso moko pe toza d'une manière complice. Tu l'as dit tout à l'heure, excusez-moi de te tutoyer. Il y a un problème entre nous. Donc ça veut dire que nous sommes donc parce que nous sommes aussi complices. La moni comme moi quand baba soba est-ce qu'il y a cause capable sur la juizième c'est pas bani comme cause compliqué mon bali nom d'accord diriger boti kabiso à rosser l'autre côté c'est nous-mêmes oui bité maman Emmanuel na selengi obani ko bimisa na yo ngaye tobi la femme complice yango tobi non si yemo kaza complice alors on peut mobile ana ke ko pesa rapport na mobile ya mama mami alobi ale kuna pe benenemi ba problème na kati ya mboka Suisse tozali na lisanga na biso ba maman Je suis RD congolaise mosala na biso ezali kobundela ba mama pe bilenge basi pona ba droit na bango pona sanja oyo ya misato sanja ya mwasi tozali kosenga ete na mama congolaise nyonso o mituna likambo na yo nini pe otelema pona retrouver solution na likambo yango biyano na likambo yango biso ba mama ya Je suis RD congolaise to telemi tozali présente pe toko sunga bino pona lisanga to trouver biyano na mituna na bino. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts
à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Voilà, merci de choisir Univers Groupe Télévision, mesdames, messieurs. Nous sommes là dans votre émission Univers des femmes. Le décor est planté, elles sont avec moi ici. Les femmes, mais aussi merci de nous suivre sur Ma Mission TV, YouTube, MM avec Bibi Kapinga. Je vais co-animer ce numéro de Univers des femmes avec ma consoeur Bibi Kapinga. Et voilà, nous sommes pendant le mois de mars, eh bien, l'humanité a pensé réserver tout un mois pour célébrer la femme, mais aussi pour défendre ses droits. La femme, c'est être que Dieu a créé, a voulu que sa première mission, donner la vie et donner la joie et le sourire. Mais il s'avère que cette dernière, en donnant la joie, en donnant le sourire, elle ne reprend qu'en retour le contraire de tout ce qu'elle donne. Alors la femme dit aujourd'hui qu'elle veut s'exprimer. Elle veut que sa voix puisse aller plus loin afin que ses problèmes soient résolus. Elle veut rayonner, elle veut être heureuse et elle veut encadrer les autres. C'est sur ce plateau que nous allons en parler. Et voilà, je vous l'ai dit tantôt, nous sommes sur ce plateau avec ma consoeur Bibi Kapinga, bienvenue. Merci beaucoup, Maman Julie Mélia. Merci à tous les téléspectateurs fidèles qui nous suivent déjà à ce moment. Et nous sommes là entre femmes. Nous allons parler, nous allons discuter sur deux sujets de femmes. Et surtout que c'est notre mois. Bonne fête de ce mois à toutes les femmes qui nous suivent déjà de partout. Et voilà, merci beaucoup, parce que je suis une femme, hein, c'est un souhait qui me va droit au cœur, je vous le réciproque. Merci je beaucoup, aussi mais sauf que d'autres mamans n'ont pas répondu. Voilà, est-ce que vous avez répondu les dames? Alors peut-être qu'elles se disent que le public ne connaît pas qui elles sont. Okay. Est-ce que vous pouvez nous aider à les connaître? Alors, j'aimerais commencer par la maman qui est déjà à mes côtés. Je la salue et je vous laisse vous présenter à l'intention de tous ces téléspectateurs qui nous suivent à ce moment sur Univers et AM TV sur YouTube. C'est Madame Mimi Mongeke, je suis une femme d'affaires. Enchantée. Et la suivante? Merci. Moi, c'est Francine Yamase Mukayoka, défenseur des droits de l'homme. Merci beaucoup, maman. Princilia. On va aller de l'autre côté avec maman Elsie, parce qu'elle, je la connais déjà. Je suis RD Congolaise. C'est bien. Vous vous présentez à l'intention de téléspectateurs maintenant. Moi, je suis Madame Elsie Lotendo et défenseur de droits de la femme. La suivante. De l'homme, seulement de la femme. Discrimination contre les hommes. La parité oblige aussi. Bonjour, moi c'est Madame Mami Mongondi, je suis femme d'affaires. Merci voilà. beaucoup. Et Maman Julie, là nous venons de suivre la présentation de toutes deux mamans ici présentes. Je vous retourne la parole. Voilà, merci beaucoup Bibi Kapinga de m'avoir retourné cette parole. Elle est vraiment précieuse pour moi. Eh bien, nous sommes ici pour échanger avec les femmes. Spécialement dans ce numéro de Univers des femmes, nous avons avec nous « Je suis RD Congolaise ».
Je suis RD Congolaise, c'est une structure basée en Suisse qui regroupe des femmes congolaises qui vivent dans la diaspora. Elles se sont dit, tiens, les femmes doivent se lever parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'elles rencontrent, il y a beaucoup de problèmes qui font qu'elles ne puissent pas s'épanouir. Alors comment faire pour aider les femmes à s'épanouir? Elles se sont mises ensemble et ont créé cette structure Je suis RD Congolaise. Elles sont à l'extérieur du pays, mais elles ont des représentantes ici sur place. Voilà pourquoi la présence de maman Elsie. Bibi Kapinga, est-ce que Elsie a connu Sabiso? Je suis RD Congolaise des amis. Maman Elsie Sungabiso. Tango tolobi likamboya. Je suis RD Congolaise. Bato ebele penza o bazaki kozila. Balobi bayo kanano. Je suis RD Congolaise. Eza nini na mokuse. Ndeko Julie Aoutukoloba tout à l'heure. Comme elle a si bien dit tout à l'heure, je suis RDC Congolaise. C'est une organisation de femmes congolaises de la diaspora suisse, fatiguées de ce qui se passe en Congo. Fatiguées de ce qui se passe en aire de Congo, fatiguées de ce que subissent la femme congolaise. Toutes ces atrocités, tous ces viols, toutes ces agressions sexuelles que subissent la femme congolaise, ils se sont dit, tiens, voilà, pourquoi devons-nous se taire, pourquoi devons-nous garder le silence? On doit commencer à parler de la femme congolaise, à parler de la situation de la femme congolaise. Ils se sont dit, mettons en place cette organisation qui sera un moyen pour nous, qui nous permettra de parler de là où nous sommes, parce qu'ils vivent en Suisse. Alors, c'est dit, c'est bien, c'est l'occasion pour nous de parler de la situation de la femme congolaise au monde entier. Donc, c'est un peu ça. Et voilà pourquoi ils ont mis en place cette structure, pour essayer un peu de montrer au monde entier ce qui subissent la femme congolaise. Maman Bibi na lingala yo mtuluba lingala mwa. Limbola maka mama lobi po ba français makasi. Ce qu'on lingala limbola. Po ba mama nyonso balanda. Ba mama ya français si bayoki na lingala. Ba fanda na Suisse ya Congo. Ba congolaise ba kenda na bango na Suisse. Ba lekisima ba mikolo ebele. Face à eux nyonso to le kaka na Congo, ba guerre. Banine, oh, c'est la femme a ciblée comme le quoi victime, le quoi champ de bataille, oh, moi c'est la violée, donc on a pas c'est ma cambouana, mais le béli non non, tu peux continuer au kangami souté. Pendant que parce que même si tu là jusqu'à tes alliés, tu as kaka, il appelle même comme je suis RD Congolais, c'est pour donc qu'ils aient identité na bango, même si ils habitent en Suisse, dans la Suisse, mais pour montrer au monde entier l'identité, mais tu as quand même ba Congolais, ben le béli donc je suis RD Congolais. Il faut te mettre le bela, les cambo, oh, Italie, moi si il y a Congo. Na ba passe nyonso to zali komona na ba vieux nyonso ta ko subir o eza trait na ba guerre makabyo so la ko lekana katia mboka na biso Congo. Alors pourquoi ko luka ko bimaka katango to zali na moi ya basi? Bon, RDC, je suis RDC Congolaise et bimi kaka na moi de moi cité. Te koloba tango mosusu na Kinshasa ba mama ebele ba ebaki binote. Alors le loba moni maman Elsie o azali koloba pona likambo etali je suis RD Congolaise. Pourquoi seulement aux élites oyo pote babanda ko mona openza na etando eke? OK, question malamu. To meki koloba na liboso na pendant mois de ya moi si parce que ce mois est consacré aux droits de femmes. Okay. Je ne vais pas dire mois de femmes parce que beaucoup, c'est la confusion. Il y a mois de femmes. Il faut savoir que c'est un mois consacré aux droits de la femme. C'est un mois, il y a l'hypothèse, c'est un mois, il y a un mois, il y a un mois radical pour le baccalauréat, vraiment que ce n'est pas un droit des femmes, comme on dit, parce que c'est le mois des femmes, mois de juillet, pour c'est le mois de la femme africaine. Donc, autour du mois de droit de la femme. Pour moi, il y a un moment malade, pendant que mingi na ba conférence tout ça on va o esika mazate que toujours le situation moi si congolaise que c'est l'occasion ya ko lakisa au monde entier ya ko lakisa moi si azana kati ya Kinshasa na Congo o éviter que muninga na moi si o azan ailleurs ado pendant que doit ko célébrer droit de femme ba droit na bango kuna à l'est c'est fait violer chaque jour. Droit na bango se font violer chaque jour. Donc, c'est le moment d'en parler. C'est le moment de hausser le ton. C'est le moment vraiment parce que les gens vont parce que c'est notre mois. Donc, c'est un peu ça. Alors, maman Elsie, au lobby Batobayoki, mais je m'aurais la régie et Sungabiso, Poteto Mekabongo Koyoka, ma maman depuis la Suisse, Nangambo Nabango, ba meka un peu Koloba, Liloba Moko, pour la mois de la femme, pour Nabango, Balobi Nini. Qu'est-ce que vous pensez pour ce mois de la femme, ma maman en Suisse, Balobi? Le 8 mars, Journée internationale de la femme.
Certaines pensent que cela se résume à se voir offrir le dernier pagne. D'autres se réjouissent d'être invités au restaurant par leur conjoint. D'autres encore ne rêvent que de pouvoir sortir et faire la fête comme jamais. Je suis RD congolaise, il faut que ça change. Je suis congolaise, il faut que ça change. Naza femme commerçante, je suis RD Congo, il faut que ça change. Je suis RD congolaise, il faut que ça change. Je suis RD congolais, il faut que ça change. Parce qu'en 2019, il est temps que la femme vive pleinement ses droits. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité psychique, physique et sexuelle, le droit à la santé, à l'éducation et au travail. Je suis RD congolaise, je suis prête, il faut que ça change. De toute façon, dans cette maison, je me démêle avec les enfants Toi, et tout ce qui va avec. Je suis fatiguée. T'as envie de parler, c'est la vérité, c'est ça? C'est ça? T'as envie de parler? C'est bon là, j'en peux plus. C'est fini, c'est fini. Pardon? C'est fini, ça veut dire quoi? Tu dis m'aimer, mais tu me fais souffrir. C'est toi qui me cherches, tu pousses les gens à bout. T'es bon à rien, tu sers à rien. Regarde comment tu te laisses aller. Maman. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait pour le mettre en colère, hein? C'est ton mari, tu dois lui obéir, hein? Être soumise, le respecter et surtout ne pas le provoquer, s'il te plaît. J'en peux plus, maman. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je suis Brigitte Lembois-Diokanyama, avocate, présidente et cofondatrice de l'association Je suis RD congolaise. Association Nabisoeza basée en Suisse. Depuis 4 ans, Tozo Mekako Lakisa, Namokili, situation ya basi na République démocratique du Congo. Toponi les loto koma Nabino na République démocratique du Congo na Kinshasa à travers ba émission Oyo proposé Bino parce que nous sommes persuadés que c'est ensemble, unis, main dans la main, que nous pourrons faire avancer la cause de la femme dans tous les aspects. Parce que nous savons que nous sommes femmes, nous sommes mères, nous sommes épouses, nous sommes êtres humains avant tout et que c'est consciente de toutes ces réalités que nous pouvons faire avancer les choses. Nous vous remercions pour l'accueil que vous ferez à notre association et nous nous réjouissons de travailler ensemble à la construction d'un nouveau Congo basé sur l'éveil de la femme. Mbote ba mama, mbote ba ndeko, mbote ba bilenge basi. Ngai wabino mama Jeannette Otongi Etamba. Nazali moko ya ba mama oyo bafandi libanda ya mboka.
notamment na Suisse. Na kati ya mboka Suisse tozali na lisanga na biso ba maman, je suis RD congolaise. Mosala na biso ezali kobundela ba mama pe bilenge basi pona ba droit na bango. Pona sanja oyo ya misato, sanja ya mwasi, tozali kosenga ete na mama congolaise nyonso o mituna likambo na yo nini. Pe otelema pona retrouver solution na likambo yango, biyano na likambo yango. Biso ba mama ya je suis RD congolaise, to telemi, tozali présente, pe toko sunga bino pona lisanga to trouver biyano na mituna na bino. Bokomona ete na kati ya video oyo ba numéro na biso ezali koleka, bo hésité te bo contacter biso. Biso tosi to telema esali mbula minei, bino pe bo telema lisanga ba mama toko trouver ba solution na ba problème nyonso ya biso. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Mbote na bilenge basi, mbote na ba mama nyonso ya mboka na ngai bisika nyonso bozwani. Dans le cadre de la présentation de cette émission, initiée et soutenue par notre collectif, et à l'instar de mes consoeurs, je m'oblige également à décliner mon identité, tout en précisant le rôle que je joue au sein de notre association. Je réponds au nom de Véronique Mbouéboué, joueuse de formation et vice-présidente au sein de l'association Je suis RD congolaise. Je profite également de cette opportunité heureuse pour souhaiter à toutes les femmes un mois riche en actions et en activités de mobilisation, de vulgarisation, de dénonciation, de responsabilités tant individuelles que collectives basées sur la vulgarisation, la promotion ainsi que la protection de nos droits. Nous osons espérer que notre engagement sur terrain, en collaboration avec nos différents partenaires locaux, permettra un échange et un débat constructif, porteur, avec l'implication des principales concernées que nous sommes, donc nos femmes, ainsi que des différents acteurs, tant nationaux qu'internationaux, qui nous accompagnent dans ces processus et de qui nous attendons de vraies réponses à nos vraies attentes. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola bamama nyonso. Et voilà, vous venez donc là de suivre de maman depuis la Suisse. Maman, Kakaya Suisse, c'était même il y a Congo, Bolandi Bango à travers ces images-là. Bango Nyonso Balobi. Je suis RD congolaise et Sengeli et Salema. Lolenge wana. Moi, c'est Sengeli à défendre ba droit na ye. Makambo et Sengeli est changé. Mais ko changer ndenge ni maman Jili. Yango ana, merci beaucoup, maman Bibi Kapinga. Makambo il faut échanger tolobi yango. To mona ki uto ba maman Lukia na bazala ki na ministère ya genre et famille. Tangu likambwa journée de la femme ya ki pena ndongo na Congo, moi si akangi liputa na ya kei conférence défilé zaki kosama na triomphal kuna mutu akorende kokufa. Ezala ki nde liputa. Ba maman bakanisa ki que Yango ndeza journée à femme. Lata liputa telema. Nzone ba mabala kute kufa. Yango lelo ezalaki façon ya kolakisa ki bo mwasi ya Afrique, hein, femme africaine identité na biso ezalaka liputa. Toboite moi sakola ta pantalon de maman elle s'est à lobby mais tant ba maman Lukia na batiaki to la ta liputa jour on est le 8 mars ezaki pona kolakisa kaka tenue na biso africaine pour ko tombola un peu fierté à culture africaine mais là ça était qu'il faut kolata nde liputa mokolo yango. Alors bon balobaka je dénonce Bibi Kapinga je dénonce la kisi nini la kisi que nazo mona makambo nazo sepena nango te nga na tomboli mongongo ngai pona koloba ne balobaka moni ndokisa nini belela na beleli yango pe biso lelo na ba maman na biso ya je suis RD congolaise topona ki thème moko thème na biso nazo rappeler d'abord que ba maman mususu pe fallait ba rejoindre biso na plateau mais lelo to yebi mbule beti makasi na Kinshasa et pesi moi passe ba maman avocate ba maman pasteur ba maman
communicologue fallait ba rejoindre biso mais et puis si pas si to kozaba on mbala ya sima mais na ba maman toza awa to kopesa vraiment makanti je crois que eko éclairer ba maman bazolanda biso na ndako po tina ya émission oyo auto sangana je suis RD congolaise za ko lamusa ba maman alors baloba ki je dénonce mais les lobbies sont na soutien na soto poni to lobby kaka ko dénoncer te je dénonce on na lingala et là c'est le quoi na beleli mais biso atolobi na mituni na mituni na beleli pe na telemi ndete mo biso to poni na français si je peux traduire je m'interroge je dénonce puis j'agis donc ngai mama eloko nini etungisaka ngai na musala na salaka na libala nazali na famille na ngai na belle famille na ngai na quartier na vandi na société na biso congolaise na mituni eloko nini on a sepelaka na yango te on a mona que intérêt à moi si droit à moi ces ali bafoué na mituni likambo eza nini dès je m'interroge et puis je dénonce na beleli ke loko eza malamu te après na telemi na zui makasi na ngai kibo mwasi po na sani na agir na ko agir ndenge nini nde likambu je suis RD congolaise et kokota sko makambo bango bazali wana boyoki ba maman nde balobi na vidéo bango posa na bango zali ya kosunga ba maman place ozali ozana likambo ezotungiso ozoyi batena ba likambo nde nini bapesi ba adresse na bango okobenga bakosunga opo situation wana esani échanger balobi to pesa na lipeka muninga zo elopesi lipeka po yo o consoler ainsi de suite ndeto kotonga mboka moko oyo ba mama bazana esengo tant bon ba na esengo ba ko éduquer nation bien pe nation ko sa nini e kotomba yango wana mama bibi ba mama baza a ebele ko pesa ba mama loba mama mami aza kuna eloko nini mama mami na kobanda na yo bande ko nyonso bazali kolanda biso à travers l'univers ba ko linga tango mosusu ba yo ka biso ba maman naebisaka ba maman ebele penza moi oyo ndenge maman Julie auti koloba eza moi ya liputa te eza moi o te tolata maputa ndenge moko te mais tolata réflexion tolata motu to kanisa Congo pena ba valeur na yango parce que tozali basi yo na ngambo na yo kotalisa makambo nyonso tozali déjà koloba na kati ya plateau na biso mokolo ya lelo moi ya mwasi to dénoncer maman mami na ngambo na yo ozali ko dénoncer nini merci maman Bibi pour la parole amituni liboso nini amituni nano nini parce que faut mituna avant dénoncer voilà merci maman Julie pour la nazoloba komituna si je dis komituna la question est belée et tant que femme la question est belée nazozona par nanga et tant que commerçante Romona, nazo pesa exemple. Ceux qui n'habina qui n'abe étudiante, na minute on naza étudiante té. Nazo le banon rôle nangé tant que femme commerçante. Comme qu'on s'est posé la question, na ko pesa exemple, ndenge biso to mona ka bisusu na bandila na biso ba voyage, ndenge to voyageaka au kokende. Prenons par exemple bosali conteneur moko, tant bozo sala conteneur bozo kende peut-être na chef d'agence, bozana mobali non maman. Ba yé on a ça la demande il y a ba conteneur bo ça là ba benga biso to benga quand ba CBM ko calculer ba nombre donc disons de marche ou nos ça là au moment la mobile accueilli et pas ya chef d'agence facilité ba PCE ba belle naé ba makamnyoso mais ce que comme na tout il y a moi si et comme il y a kalelo il y a kalobi wana ezolo bateke pour ba servir yote pour eloko moko eza quelque part Azo lingala ndeloko moko wana ipana yo. Pourquoi il n'a pas fait ça avec l'homme? L'homme, quand je dis l'homme, c'est que mobile. Azo ye pas ya moi si. Omituni obime. Comment? Faiblesse nanga po naza moi si. Ou li a servi nga loko a servi mutu mususu. Donc ngai loko naza moi si. Donc avant ma kamnange kende bien, il faut ba salanga quelque chose. Quand je dis quelque chose là, vous êtes en train de comprendre. Tozo lo batoza mikolo. Mais na kanisi na bandako bazo comprendre c'est-à-dire quand il connaît les cani on me vendu des maman Julia Zolba on me tourne question c'est parce que je suis une femme je dois avoir une faiblesse devant cet homme question na mbongo na ngai moko et pourquoi avec l'homme c'est allé trop vite pour n'a intérêt à mon côté bon essentiel car mbongo na ye mais nga na ye na mbongo
Ce qui est mbongo même égalité na mobali wana mais yo zolingo lekananga pour raison na yo pour naza mwasi. C'est ça une question qu'on doit se poser. Moi je dis ça, je donne mon exemple parce que naza femme commerçante na mona yango pe bile maman bibi. Wana esanina no motuna. Motuna na ya liboso. Mais comme tuna pourquoi mwasi il faut eloko na ekende mbala moko te. Et qu'il faut kaka intérêt moko boye alors que ça droit na ye ça normal ça normal na ye osalelinga mikanda na nga na kei ndengo saleli de komobali non toi tu veux moi si moi eloko moko likolo moi na facilité sikoyo etant que biso ba biso basi misusu o to luka moi koyeba droit na biso okomitala mais moi so ami ebité moi so ebité que naza mwasi c'est ça le droit na ba droit na ngai que l'homme ne peut pas quand je dis marcher avec moi c'est trop dur mon bala koki ko sakana nanga ne loko na droit na ngate elle peut se laisser faire wana eza motuna avant to kende na motuna to tuna moto mosusu pour que ye pe atuna motuna na ye maman mami na ngambo na yo tango ekomela yo topende ngo mona bato mosusu basala réaction nano premièrement izalaka nini. Non, moi je ne dirais pas que ekomelanga mais je vis de gens. Na koti na monde de commerce na zaki mona mukie. Na kolipe déjà na kati na monde de commerce on a vu pas mal la makambo ya ndenge wana. Mais tant muninga msazo betelo liso. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que naza mwasi il faut na le kanali kamboana. C'est quoi dans ce cas-là faut que ça la cassini. Mais il faut c'est au moni biloko na tango on se poser question wana et que yebi ba droit na yo okosa nini o dénoncer yango oko dénoncer yango que moi si aza muto yo koko sakana na ye pamba te parce que azana ba droit na ye sur likambo. Donc tango moni eloko wana o dénoncer yango directement parce que tant moninga zo abetelo lisolo wana ngai lokwa na yebi moi ndamba ba droit na ko yebisa ete ngabi mama eloko wana ko se laisser faire te loba tango ko loba solution ko maman Elsie voilà. Une question merci beaucoup to beteli maman ni mama boko vraiment na likambu ndenge a expliquer yango tozonge pa na ye mama bibi po yebisa biso pona ko agir asalaki ndenge nini to conseil ni bapesaki ndeko wana mpona koagir bazonga dans ses droits oza ok noté tozali alors tozwi maman Elsie na ngambo na yo quelle question vous vous posez en tant que femme na secteur na yo il y a défense il y a droit de la femme na secteur na ngai il y a défenseur de droits de femmes parce que je suis tout de même aussi activiste. Tant bien même que j'ai dit tout à l'heure que je suis défenseur de droits de femmes, je suis aussi activiste et défenseur de droits humains de manière générale. Mais dans ces plateaux, j'ai incarné plus il y a droit à base. Alors, je me pose la question, jusqu'à présent, c'est quoi la raison qui fait assez que moi, si aïe bakaka non batro na été. Tant bien même que na kati 21e siècle tout ça. Pourquoi moi si aïe bakaka batro na été? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Qu'est-ce qui empêche assez que moi, qu'est-ce qui fait assez que moi si tout continue à être ignorante de ces droits? Est-ce que ça biso moko basi faute na biso ou bien ça faute ya société na biso? C'est vraiment une question base où nous avons traversé chaque fois je me demande pourquoi est ça parce que ce que tu continues que maman mamie a dit tout à l'heure que basi pour moi si faut pas aller cabouer juste parce que tout ça na botem na bien que ba droit moko boyezali ba loi moko boyezala voter mais qu'est-ce qui fait que la femme demeure toujours ignorante de ses propres droits? C'est quoi la cause? J'aimerais d'abord question de comme tout en tant que défenseur de droits des femmes. Alors, wana siko tongo mituni bongo lobi ndenge nini tilelo mwasi azoye bakakate. Mwasi akei classe lokwa mobile. Mobile azoye bakobundela ba droit na ye azotelema. Mais ndenge nini mwasi tilelo ye azokoka ye moko kotelema te. Ba réponse ezali ebele. Ignorance wana eza due à quoi au fait? Mais tant aussi quand tozana trois biloko na mituni na beleli pe na telemi. Donc je m'interroge, je dénonce, puis j'agis. To soukanon na je m'interroge puis je dénonce. Tant yo na ko dénoncer aux autres salanine. Pour maman mami alobi
bango na secteur na bango na ko dénoncer balobaki otelemi okoki koyebisa mutu wana ke okoki kosakana na ngai te mpo na mwasi na futi mbongo na nga lokola mutu droit naza na badroit yo na secteur na yo mpo na sikoyo likambo ya kodénoncer il faut kosala nini parce que wana la minute honnête na lobi koyeba badroit na yo ce n'est pas encore une violation ya elkamo parce que wana ça veut dire que mutu moko na ignorance elle ne sait pas qu'est-ce qui sont ses droits en fait ayebi te badroit na nga eza nini. Ce qu'il faut, peut-être faut se poser, qu'est-ce qu'il faut faire pour celles-là qui sont encore ignorantes de leur droit? Qu'est-ce qui fait, quelles sont les causes? Moi, je pense que les causes, c'est dû au système patriarcat. Ça veut dire quoi? Parce que dans le système patriarcat, il y a les intérêts de l'homme qui est plus favorisé. Mon intérêt à moi, c'est parce que c'est un système qui date au fait. Ils ont histoire, il y a même c'est même le 8 mars, le mois des droits des femmes, c'est parce que dans le temps Kala, Bassi Moko, ils se sont dit assez. Moi, c'est cause de la cuisine, moi, c'est cause de la carte qui paye à ça la carte blanche, parce que avec une éducation, la classe, ils ont dit non, non, assez. Vraiment, c'est avec un droit au sang, il y a qu'on voter, non, non, assez, on doit s'élever. Et c'est par là que le féminisme est qui créé. Donc, je pense que peut-être que les causes, c'est dû à ce système. Parce que le système, on est en dominance, ce qui fait que beaucoup de femmes se sentent étouffées et ne connaissent pas leurs droits. Parce que le système est ligné pour faire vulgariser vraiment en entièreté que le droit à moi, c'est années. Est-ce que ça l'était parce que Bassi, Kokaka Penza, Kozete, Topé Bassé, limite à Capona, Kozé, Nalikabo, Bassi, Yango, Wana, Mama, Bibi. C'est ça la raison. Parce qu'il y a le système où on est moi, c'est comme à réserver. Parce que déjà, tant à Botami, c'est déjà que moi, si net na famille, appelle cet exemple. La famille où Batan se base, Batan pour 4. Moi, je suis là, moi, c'est tangi c'est mobile, bino boko kene mariage. Moi, attends, c'est mobile, moi, t'as l'air qui est un chef à famille. Et pourtant, il y a une aînée dans la famille qui est une femme, il y a une aînée. Pourquoi? Parce que un cliquet on a moutou, c'est dit non, attends, ça que c'est vrai. Moi, je n'ai pas droit. C'est qui fait que même dans la société, et si dans un milieu professionnel, on me donne la tête, ce qu'il faut tout ça la moto, il faut tout tirer moi mobile. Parce qu'on l'a inculqué ça dans sa tête, depuis sa famille, depuis les bas âges. Donc c'est ça la raison que le système patriarcal moi si à comme on a réserve à se sentir un peu en recul par rapport à mobile. Je pense que c'est ça. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, au lobby qui toque maman ici, Tobetélio Maboko. Maman, mamie, on a compléter quelque chose parce que moi aussi je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Oui, et ça système yakala. Mais pour l'instant, tous en a basi oyo, tous en a besoin d'apprendre. Tous en a sous ignorant. Ngai na obenga ka ignorance maman. D'habitude comme boninga na robenga. Pour tous en sous na ba siècle ya kalate, o ezala ki kaka yo lambaka na nzungu, yo sala kabo. To comme na siècle yo. To la égalité na mibalité pe mobile azana e na tolo banati na ka mariage mobile rozala mobile. Mais yo soki moi so yebi ba droit na yo. Ba droit na yo étant que femme, ba droit na yo étant que yami beko. Et ça ba makambo mususu. On repermettre yango te maman Julie. Maman Bibi, on repermettre yango te. C'est-à-dire on doit chercher à apprendre. Osomona. On doit chercher à apprendre. Tozolo bate poto pesa basi mitu makasi parce que la fois passée quand je parlais on a dit hein yubino bozan émission oyo bozo linga boko misabasi mitu makasi loin de là to lingi karato lobake moi si ayeba droit na ye tozo bana watana kati ya ndaku ya mabala te na pesa ki exemple net na bakana biso ya koteka na uti kolobango sikoyo mutu moko boye ayebi te peut-être aux mère de famille au dirigeant peut-être société moko mais tant qu'il y a moni okara moi si loko yo ko ça va faire aliga sakana na yo poza moi si mais ce comme yo yebi ba droit na yo maman Julie na kanisi ata pas tu le bord on est likola lipeka na yo ako hésiter mais ce qu'on a ignorant ko ça na ndinga lingi. Merci beaucoup. Maman Bibi, nga pe naza mwasi hein? Loko naza mwasi nazangi na nga pe eloko ya koloba te. Na linga ina bakisa boye. Maka maman Elsie ba lobi eza ya solo.
Et ça tellement vaste domaine non makambo tozolobe que makambo ko sila kate. Ngana sali pe constat moko. Maman elle sait lobby système patriarcal na biso donc tout la culture africaine et ça là que bazongi sa moi sima ba pe sa pouvoir plus s'emballer on moi si pe andima na situation wana afin ya komi ko observer komi ko subir alors que la soumission ce n'est même pas ça. Alors maman mami pe lobby te ça ka système patriarcal te. Et ça peut moi si yemoko za tellement dans l'ignorance que c'est vrai que système on est zalaki mais yeti le monde des yeux évoluer à télémika wana. C'est ça. Mais ngai pe na releva likamo kwa muke. Omoni bana basi ta bazalaka mike. Soko akena classe maternelle. Omona bana basi bazalaka nzunzu koleka ya mibali. Ah oui. Bako sakana bako sauter bako poser question qui veut être chef de classe? Moi. Qui veut bana na biso basi bazalaka courageuse nzunzu atana ndako soki mopaya ye mona mwasi alobaka mingi que mwana mobali azotuna ba question que je te donne de l'eau que je te donne du pain nous on a mangé du riz vous aussi chez vous vous mangez du riz mona mwasi azalaka nzunzu sera comme la primaire azo continuer ki nzunzu ne qui veut être chef de classe? Moi. Qui veut écrire au tableau? C'est toujours la plupart des filles à l'école primaire qui écrivent au tableau. Mais ceux qui va comme la secondaire nani on a commandant ba élèves, ce sont les garçons. Ba fille ba mizong sisi. Nani ko za la chef de classe. Na secondaire au monde la plupart ba filles ba sou ba chef de classe ti. Au monde na primaire ba ba première de la classe. Mais sou ba comme na secondaire ba mizong sisi ma. Na mitunaka ezalaka nini? Pona nini mwana mwasi na moke na ye azana émulation wana. Elle veut baye a kende liboso mais so akomi koko la zomizong asima na posa ka question wana ou comme sous un psychologue alobaki na ngai boye c'est le fait de l'adolescence hein moni moi c'est comme bima mabele akomo yoka soni liboso zaki atana kaleson na sengle azole kazotambola mais soki nzoto komi kokola mabele komo bima yemoko akomi koyoka soni c'est d'abord naturel c'est d'abord naturel akomo mizongi sa sima et à ça on ajoute un aspect oyo na kati ya société na biso to tchela kango kate. Mais ezong sa bana na biso abasi sima. Ezong ça peut biso sima. Ezong ça peut peut-être sima, peut-être yesima. Tant moi ça komi kokola langage ya bato ba tout autour na et so batinya ke so mbalipa. Bana mibali ba komi kotungisa yo namoni sime komi oye oche dendo na kaka yo tolo na okitoko soso tambola ezo dende. Mwana mwasi akomomona ke pona ni balobi na ngai boye. Akomi koka soni. So ba garçon batondi ebele ye moya leka ezate. C'est le stéréotype de la société. Ezongi sakabana basi sima. Yango tolobi lelo, mwana mwasi faut yeba droit na ye. Plus les femmes se lèvent, plus les femmes sont en train de parler, mi balipe baza batu. Mais ba maman peut bazolanda biso maman Julie, baza pe tant mosusu inquiète ya ko luka ko eba depuis to bandi émission to zalika ko loba moi si faut yeba droit na. Moi si esengeli yeba droit na ya défendre droit na ba droit yango ezanini et malheureusement lelo na éviter ceux qui na ba malheureusement lelo pe avocate ayete akoka kitango mosuko kolimbola. Mais on peut citer on peut citer quelques droits. Oui, mais Rosala toujours un justement, et ça ne nous empêche pas. Bah, maman, bah, on a biso, bah, Rosala quand même éclairé. La femme a d'abord droit à la vie. Et le quoi liboso, azala na bon moi. Droit à la vie. Et pour mon toit, azala en vie, il faut alia, il faut avoir soin naie, il faut s'entretenir. Ceux qui n'y ont soin des alités, ala la nesika malamu, ala telamba salité te propre. Donc le droit à la vie. Ayeba mokili, le droit à la vie est le kaliboso. Yami balé, le droit à l'intégrité physique. Ezali nzoto na ye lokola ya mobali azana intégrité na lingala bo sungangai mayele sunganga intégrité na lingala balobaka nini intégrité na lingala donc na okoka kolimbo lango te intégrité eza eloko ya yo monde balobaka l'intégrité du territoire national ça veut dire que mobimba ya espace na biso ya pays ya bon azana ki mobimba na ye za nzoto na ye. Ce que l'objet le loro simbanga te pona zoyo kamala mute, oko obligé te pas à objet sexuel te. Azana intégrité physique, azana intégrité psychique.
Ça veut dire que à koki ko réfléchir à si position na ye. Tokangi mingi malobalanga mbona biso to pesa pe parole koto ba droit ezali ebele. Donc constater la carte émission, on va violer aussi le droit de maman Priscilla et de maman au moins je vous ai défendu. Voilà. Maman Bibi, je voulais d'ailleurs dénoncer. Emmanuel Mabé. Dénoncement. Entre nous, vraiment. Donc, par rapport à ce que maman Julia Bandoloba, on a complété droit à l'épanouissement. Lelo Oyo, je vois certaines personnes, bon, des grandes sœurs, na Katia quartier, na ma solo, donc le colo bali mobali waza na mbongo, azo subvenir na ba besoin na yo, kwa kuli ko sombela yo mutuka, ko sa elo bloko ebele, c'est-à-dire que non vie est qui wana non. La femme a aussi droit à l'épanouissement. C'est aussi un droit. C'est-à-dire le fait d'aller travailler, ce n'est pas seulement pour chercher de l'argent. Le fait d'être utile à la société et de contribuer à l'épanouissement, développement personnel et amoureux. Le fait de que dans ça les locaux, dans ça les contribuer à bien-être et à bébé et de épanouir. Donc faut qu'on tika et loko wana ya kolo yo lukaka nini mobile na ça et la kayo nyonso non. On travaille pas pour avoir de l'argent seulement, on travaille pas kaka pona naza pasi. D'abord pour être utile à la société, pour s'épanouir personnellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment maman Priscilla. Oui, maman, je dis tout à l'heure moi si azomi tuna nini. Yo zomi tuna nini? Maman. Sakola. Ngana zomi tuna. Et lo kongo nini o esalaka que la femme puisse toujours être culpabilisée. Et dans la canine, culpabilisée on a lingala nini. Le baba maman va comprendre. Na koki ko essayer ko expliquer parce que terme azomona ka lokwa yenda azo sala mabe. Poser moi problème, on a expliqué pourquoi il sera toujours musapi ya batune za pointer na moi de la femme. C'est-à-dire yo nous, quand on grandit, même à l'église, tout le monde a kango. C'est plus la femme, comment être une bonne épouse. Mais on ne dit jamais à l'homme comment être un bon mari. Ça, vraiment, je salue. Vraiment. Et voilà, même à l'université où, dans le milieu, on a évolué. Toi, tu es quel genre de femme? Ah bon? Comme je ne me comporte pas comme des dents, je ne suis pas femme. C'est-à-dire, oui, il faut je sais pas, être femme c'est quoi? Être femme c'est quoi? C'est premièrement la question que je me pose. Et pourquoi la femme doit toujours être culpabilisée? Au Pomona, mobile, pour la maman déjà bala. Biso toto bala. Bala. Ya baxi bala. Déjà marié. Bon, on ne parle pas de moi. Bala. Non, devant l'État, la famille, même devant Dieu. Oui. Parce que nous sommes ceux qui sont chrétiennes. Si tu te maries également à un chrétien, c'est-à-dire que Constitution la Bible. Bible comment quoi ils ont interdit biso pour la femme. Mais on va voir, c'est plus la Bible là, elle est plus penchée. Du coup, on a un complot. C'est un complot contre la femme. Hey, moi si vous étiez, la femme sage bâtit sa maison. Oui, la femme sage bâtit sa maison. Il faut être une femme sage. Mais et l'homme sage détruit sa maison. Le foyer, ce n'est pas pour une seule personne. L'éducation des enfants, ce n'est pas pour une seule personne. Et cette femme-là qui éduque les enfants, cette femme-là qui bâtit sa maison, comment elle est traitée? Pour qu'elle puisse bâtir, c'est ça. Tous ces sens en place. Pour bâtir les choses. Voilà. On ne peut pas travailler sous pression, subir des violences morales, subir des violences physiques et j'en passe. Et qu'on déstabilise mon tout. Donc, maman pasteur Pelelo aïe. Pourquoi elle doit toujours être culpabilisée? Quand ça ne va pas, il faut toujours qu'elle va pointer Moussapi.
quand elle essaye de dénoncer, alongwa kuna moi si azalaka bongo te. Moi si il faut kaka kokanga munoko. Et c'est comme si l'autre jour encaissé. Ye banki kaka. Moi si faut za motema monene. Moi si faut za ka banki. Te baba moi si faut za motema monene. Banki makambo mabe. Merci beaucoup en tout cas na makambo kitoko yo lobi ndeko Priscilla. Maman Mimi. À peu près. Micro na yo maman. N'engena parler peu plus kaka côté wana. On peut mingi côté ya ba vie de couple na kati libala. Surtout ne kaka ba ebi kaka ko culpabiliser. Moi aussi. Bon, dans un peu ça moi exemple mingi. Pour donc na libala yo moi si ozana moi vraiment à dire devant mon bal était surtout mon bal est ce qu'à mon moi 10 francs naïe 20 francs naïe donc à te proposer papa na limina ça là au ça là nanga ezate pona mbongo ezangi non on est dans un peu épanoui okendo luka nini libanda donc biso basi bamona biso kaso kozosala okomi ndumba ozosala mibali nyonso to bakomi ya yo donc mobali po apesa opportunité wana ya kosala azomona kaka osoka kei akutani na mibali boye mobali peut-être ye mobali atambolaka na RAV4 ko okutana na mobali ya Prado kuna lobi non wana nde mobali excusez-moi donc et pas na mibali bamona kaka moi ça zalaka na si moi ça et pourtant moi ça a besoin d'épanouissement pe abimi azala égal ya mobali obimi pe boye na olati pantalon nga pe na lati pantalon nga musala oyo ozo sala na makasi po na banda ko travailler un jour un tel a kozalate nga na sala mais non oyo za makasi te okope loko quoi na lokolo tu vas te faire mal donc bandé kaka koluka kaka communiquer ça lozana ngoposa toi ton travail c'est au bureau là-bas nini na secrétaire OK na kokoma ko signer ba papier sikoyo tango pe ofandi wana bazomono kaka ndumba donc tu es là seulement okozwa musala na au sérieux te soko ofandi wana comme oza secrétaire comme oza mwasi oza obligé kaka ya kondima kaka ba avance donc ce qui ka koboyi une fois que ba pesi rapport et pas na patron donc tu as des problèmes mais même le patron disait mais tu es une femme toi tu ne sais pas quoi entretenir les clients oui les clients sont en train de fuir à cause de toi nazala na bureau na kati ya patron a bimisanga na réception pour quoi attirer ba client comme quoi utiliser comme à part moi si ceux qui au ce qu'on a en tout cas bazozo nani technicien te bazozo juste une femme il y a aussi des femmes ici à l'entreprise qu'est-ce qu'elle fait elle doit être seulement si elle n'est pas secrétaire elle doit être informaticienne ou bien je ne sais pas une ménagère elle arrange des histoires ici. Est-ce que ndo sana un mot comme ça les atobite na kene ko apprendre mais bazo linga te musala na bango wana yo yeba donc nazalaki vraiment na place nanga wana te donc pona yo zalaka mwasi oya ya lingi yo soko boyi et comme problème donc ozana ozalaka oui donc femme ozana kaka ndenge on utilise lokola moi miroir donc bango et surtout que travailler entre bango bamoni mwasi kaka ye moko wana nde ba question ozalaki komituna pona nini mwasi na kati ya mibali baconsideraka balingi ko accepter ye te que non toza biso tozala biso nyonso tout égal ezala te que lokola naza mwasi na kolata combinaison wana te nasala mosala oyo bamosa nazala uniquement kaka femme oyo keno balingi nga basali boye basaka ndenge esili non. Merci beaucoup maman Mimi na exemple na yo oyo pesi ngai exemple ezebele maman Bibi
exemple oyo epesi ngai pasi mpona nini mpo esika tokenda kotanga classe namonaka te so professeur akoti alobi basi bozobaka ye na bino matière na bino yango mibali bozobaka ye na bino matière na bino yango batangisaka biso nyonso tu classe jamais okende okomisa mwana na oyo bina okomise na maçonnerie to na électricité to na mécanique balobi na yo ke te lokola aza mwasi tokoki koinscrire ye na maçonnerie te jamais on va l'inscrire. Même matière, même ba questionnaire interro, même ba questionnaire examen, diplôme les amoko ba signé na mutu moko pour nani na place à musala et comme ya za mwasi asala oyote alors que on a appris les mêmes choses, on a les mêmes compétences, peut-être que la femme en a plus que les hommes, mais elle ne s'accepte pas. Nde ba question basi bazali komi tuna nde yango je m'interroge maman. Le lot kala na komi tuna tokomi tuna penza mituna ebele et bato nyonso bazali kolanda biso de partout maman Julie bako tala karate ba maman depuis bavanda ki bazali ko tuna mituna, on est en train de se poser des questions en tant que femme parce que ça nous dérange, parce que ça nous ronge le cœur, parce que ça ko boma biso de foi moralement, mais parce que nous sommes des fortes femmes, parce que nous sommes des vaillantes femmes, des combattantes. Voilà pourquoi tous les mains pour que to mekanako mituna, peto mekanako dénoncer, to mekanako agir et comment le faire. Voilà pourquoi ndeko nyonso bazali kolanda biso donc ko kende peut-être déjà moqué na moi sou que ezali sujet moko vaste ndenge maman Julie a lobby tout à l'heure le loto mituni ba question lobby to kozonga lisusu tant mususu autrement pour qu'on puisse komeka kolimbola si je peux peut-être dire ça comme ça na lingala komeka kolimbola ceux qui na lobby to zwa kaka ba secteur na bango te yo lobaki yo poza mwasi ngape na za mwasi toke na secteur na biso peut-être neti ya média okoyebisanga toza na combien de chaînes ya télévision ya basi. Félicitations d'abord na maman Laurette Mandala parce que toza bazali mingite so na lobby maman Julie naton o sali na ba chaîne ya télévision tangela biso combien de femmes oyo yebi bazali ba propriétaire ya ba chaîne ya télévision tant boso ko tangela nga mibalete natangi maman Laurette Mandala univers groupe télévision na maman Bibi Kapinga ma mission TV na YouTube o Monique osuki ka na maman Laurette Mandala oye na ngai na YouTube ngala za tant moto na bandi lobi na ina sima ba maman Laurette Mandala mais na métier o biso tozali ko sala pourquoi pas biso pe na ngambo na biso to lobake biso basi tokoki ko sala bazana bango mais baza mingi te yango na lobi so to lobi to tanga ba kokoma tant musumi sato te 4 te 5 te tozali mokie et kozala plus soki lobby tomeki ko zepe na ngambo na biso maman Julie Melia et bato nyonso bazali ko landa biso tozali ko telema tozali ko dénoncer parce que nous sommes femmes ba maman nyonso bazali ko mituna ba droit ya basi ezali nini boyoki ndenge maman Julie a uti kotalisa tout à l'heure soki to ko telema pour que to banda ko dénoncer soki to ko telema pour que to banda ko loba pe ko milobela e kozala malamu. Yango wana tolobi maman kokanga monoko te. On a parlé de briser le silence avec nos mamans de Je suis RD congolaise. Brisons le silence. Nous va briser la chaîne de contamination pour la COVID-19. Tolobi ma maman to briser silence. Ça veut dire que tout tika kokanga monoko to fongola monoko. Mais esu kaka na koloba loba te. Moi si musani ka koloba loba te. Telemasika. Oyeba lokola na yebi ke likambo eza malamu te pona ngai eloko ni esengeli ngai na sala mais si comme osusu pe maman Julie lelo bazali kotalisa te le femme sans complice ya makambo oyo ezali kokomela bango ça aussi vous pouvez ajouter quelque chose je ne sais maman Elsie voulait peut-être dire quelque chose. Oui maman Elsie va ajouter mais lokola moko binde tozoki mala simangonga kasi bande kona biso ya Je suis RD congolaise tokozonga na bango na deuxième numéro pona koya kolobela sikoyo comment agir. Votre baki soutien moto pona bandeko Je suis RD congolaise za na mituni na beleli pe na telemi. Sikaton toko ya na deuxième émission ne toko loba comment agir. Pour bango baza na ba solution. Bon côté maman Elsie. Yango ana vraiment maman. Na pesio maloba. C'est vrai. Ndenge kwa agir non le bito kokende. Mais il y a un point n'enge maman Bibi a tu kolba tout à l'heure poser moi question moko boya motuya olobi awa biso moko pe toza d'une manière complice
tu l'as dit tout à l'heure, excusez-moi de te tutoyer. Il y a un problème entre nous. Donc, ça veut dire que nous sommes... Donc, parce que nous sommes aussi complices. La moni, moi, c'est un mninga, c'est ma bé. Eza makambo na yenga kufunda te. Omoni soit mninga likamu moko bozo sali kamolwa ko appuyer yetin. Yo permettre batu ba mba bazo ko étouffer pour contribuer à ko étouffer ndeko na yo ya mwasi. D'une part, nous-mêmes aussi nous sommes complices. Nous voulons une chose et son contraire. C'est ça le mal. Donc c'est le moment d'engue maman Julia Toloba, c'est le moment d'épuiser les silences. Oh yeza pendant mninga na yo ya mwasi, c'est ça problème na yo. Plus de 60% ya basi na Congo awa. Surtout le dit que moi si le l'autre ministre président de la République c'est exemple. Président de la République eh écoute azamuta ba maman. Président Fatou Béton yé azo soutenir ba maman. So total gouvernement le kaki pourcentage à maman mata qui 13%. Total le na Sénat, hein? Tous 3 mamans na bureau. Sur 4 messieurs, tous na 3 dames. Sauf que na Assemblée nationale. Tous ba maman balé na bureau. Donc président Fati, il écoute à continuer ma maman à Tombola. Dit a dit que moi c'est à postuler. Tokoki pe ko. Moi si. Voilà ninte. Comment na nini? Moi ka baba soba. Est-ce qu'il y a cause capable? Ce que je dis, c'est pas banni comme vous avez compris. Mon bel homme doit diriger votre cabisso à rosser l'autre côté. C'est nous-mêmes. Nous sommes complices dans l'autre vivant. C'est vrai, comme j'ai dit tantôt, que le système patriarcal, mais c'est le moment de l'éveil maintenant. C'est-à-dire qu'il peut-être que 10, c'est-à-dire qu'il est ignorante. Mais dans le comme dans 4 autres fonds limites. Ils sont 4 autres fonds limites. Et donc aussi les autres, on va faire un mis sur terre. Ben comme on peut pas faire là, on n'aura pas besoin de comment. Lettina ya ba émission oyo. Maman esi likambolobi eza penza na tina mingi parce que ata biso pe misusu to souffraka na yango. Maman Julie ndenge bazali ko tant mosu ko propulser ko soutenir ye na mayele na ye to pe na ndenge alingaka penza komi kotisa na kati ya mosala na ye okomona te soki lobi kuna déjà na bango azalaki mobali te bandi déjà koloba c'est kaza moi c'est déjà na bango azalaka moi c'est déjà na bango mama bibi wana yi bino botika ndenge bomoni e bongo azala donc moi si on la soutenir ndeko na ye moi si pour qu'il mata a propulser oya za ye moi si okomona ndeko akokende bongo na koluka ko étouffer ye ba komi ko kela ye zuwa jalousie komi ko mata to ya pourcentage pardon ya jalousie et mati et komi penze élevé ba komi ko benda ye na sima pote ba zongisa ye binangi na pesa moi exemple moko au moins na bi importance pourquoi ceux qui to fungulu munoke ozala malamu na prena qui part na conférence moko daki ya ba activiste et tout ça na kati wana il fallait qui bato bako balibosa presse bazala mibali na basi alors moi si mon kaka mobali 4 balika ki liboso nani conseillère ya chef de l'État elle a vite réagi en matière ya violence à droit de la jeunesse na droit des femmes tout ça elle a vite réagi à l'obinini pourquoi est-ce qu'il faut moi, si mon cas passe le Touban et le Botswana, pour égalité des Sikani, il faut au moins 2 femmes. Pourquoi sur 5 personnes, il faut avoir 4 hommes et une seule femme? Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on doit continuer à dénoncer, on doit continuer à agir. Dire que là où ça ne va pas, il faut dire non, non, ça ne va pas. La femme ne se retrouve pas. Il n'y a pas la place de la femme. Il faut commencer à agir. C'est dès maintenant, il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre demain, il faut agir maintenant. Donc, c'est ça. Maman, mamie. Maman Bibina, c'est une parole pour ajouter quelque chose. Sur na moni voano e comme kokito nzoro komi kolemba na lingana lobane maman Julia lobi c'est le moment ya ko briser silence na biso na pe sa conseil na ba maman c'est-à-dire quoi ndenge maman tu copie cet exemple likambo moko koki kolekela maman moko boye aye pa na yoyo maman oza déjà na moi éveillé oyebi makambo ngo ndenge nini ekozala ke muninga ndenge aza na likambo boye nakoki koede ye po akende boye biso bamama lokwa abokilese elobake mama atongaka mboka te yo po mikotisi na kati ya buzoba wana quelqu'un venu se confier à toi po yo sunga ye ke badroit na yo eza boye va voir un tel yo okende kotonga c'est pas bien tango biso ba oyo nde mama lobiki tozozwa. Moi je dirais ça c'est une grâce tozo yebake tozo na ba droit na biso et tant que basi muto aza ignorant
ayebi likambo te ntango aye kose confie epa na yo nayoki la fois passé tolobaki kutu lisolo neti bato ya poto bazalaka omoni bana na poto bayebi ke si ça ne va pas à la maison ça na banuméro moko banuméro vert directement la police pour la rouge vert 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 donc moi nyonso ya poto ayebi biso omonaka bana ya bafamille na biso soki baye poto si tu fais quelque chose tata je peux appeler la police nga bi à la police ezalaka te ya kobenga modele ezali tozala numéro na biso alobi ya modele ya bango na poto ya biso ya mofokima nde mbangu na susiat je ne pas dit que la police est ça comme ça non ça je ne pas dit je dis dans quel sens que yo yebi droit na yo muninga tango azoya koyebisa yo likambo oyo esalaki okoki kooriente ye na badroit na ye edela ya koyeba ke etala kosala bo ule ntango yo oyoki likambo osunga yoki oseka ye silence yo ekomeli yo sujet ya masolo nzoka eza bongo te quand une femme nde babaka basi batonga moko te ekomi moment oyo batala pendaki ntango otumboli mwasi baloli nsima mpe batongi atongi mpe mboka mpe atongi mpe baimmeuble c'est que j'allais vraiment ajouter na likambo. Merci beaucoup maman Mami. Bon, on a passé dans maman Mimi. Ok, Mami azali. Bon, olobi bato mususu ezalaka ba maman mususu. Oye na problème na yo abandi ko critiquer mais ezana basi mususu pe ayi oye na problème epana azobanga tanga ko orienter yo po biso basi ko banga na ce n'est plus le moment maman ce n'est plus le moment non moi je dis dans quel sens vous voyez que na lobby la sens pas de problème OK na sens que yango ne kitoko nango na pesi exemple neti ngai na yo naza na problème moko na couple nanga mobali nanga amaltraitaka ngai abetaka ngai azofaire souffrir ngai na ye pa na yo koposer problème yo opesi ngai orientation oyebisi ngo te maman banda se révolter soki basali bo moko olobeni botalisi ye boye mobali wana ayebi ke mwasi na ngai azala boye te ntango sikoyo ekosa abandi sikoyo koluka na ndenge nani afongoli yo misu boye ngai mpe nazongisa wana nga nazoteya nalingi nakoma na suka mpo nateya mpe bamamo bacontredire yo te nazobakisa kaka mwasi wana akokende ayebisi bon po biso basi tozala kaka quelque part moi kobanga na mwa buzoba il faut longwa ozomona kaka ake koteka yo epa mobali na ye ke ye nde alobani na ngai oyebi ke eza mabe moninga na mpe azomona ke eza mabe azoede yo olongwa na pasi wana azoyokela pasi mais yo moko milingi te olingi okontinue kaka na pasi wana ntango akopesa baide yo moko lisusu kaka ozongi lisusu kaka na libulu wana okei ntango boyokana na mobali olobino oyebi te mama Mami na se elengi obandi kobimisa na yo ngai tolobi la femme complice yango tobi mwasi ye moko aza complice alobi mpe mobali wana ke kopesa rapport na mobali ya mama Mami alobi kuna mpe bemememi baproblème na mwasi na nga te yango tozosala bemission mpo ezala ke nalandaki yango na tv sikoyo aya kopekisa tv asala émission ntango moninga aye koede yo luka mpe ndenge kogarde zala na mayele moko boye na sagesse moko boye wana alingi nga te alingi abebisela nga libala na ngai ozokontinue kaka kovivre kaka na pasi wana merci beaucoup maman Priscilla merci beaucoup maman Bibi pour la parole une fois de plus tokomoke na suka tosilisi kutu déjà on est dans l'étape ya kotelema ya koagir. Moi je vais conseiller aux femmes, aux dames d'apprendre à se faire confiance. Eza na mutu oyo akoki kolinga yo koleka yo moko te auta ça
Yes. C'est ma propre expérience. J'ai toujours appris à croire à ma propre vérité. Oh, nga nayebi que je suis dans le droit. Na sali ma bête. Oh, nous sommes au cœur en termes de rumeurs. Nous considérons et bien, on a tué d'échappement. Apprenons à se faire confiance. Je donne un exemple. Balancer peut-être offre d'emploi quelque part. Pour recruter même thèse, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Pour ça, les tests au même titre que tout le monde. Mais il va retenir, même les femmes avec certains hommes. C'est comme si moi, si à la voie normale, il faut toujours passer par un chemin. La connaissance, la compétence. Apprenons à se faire confiance et à croire en nous-mêmes. Et développons, en tout cas, intéressons-nous au savoir. Quand tu sais, tu as le pouvoir. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, Maman Julie, et quand tu sais, tu as le pouvoir. Ngai na yebi, nazana pouvoir. Yango le lot, ozali ko evre na kati ya ma mission TV, le miroir du monde, le colonna sima. Ya maman Laurette Mandala, le colonna sima te. Maman Julie na komi indépendante, autonome te, le quoi biso. Et naza autonome. Na ndenge o ma zali kolobela, ezali ndenge ya nazali PDG. Tenga nazo pesa pe information na public, maman Julie azali autonome. Maman Bibi aza autonome dans le secteur à médias. Mais maman Julie azali présidente du salon littéraire Ngongi. Ok. Journaliste, aza écrivaine, aza auteur ya ba livre. Donc na média il azali patronne. Merci. Na pe na makamoko ba livre nazali patronne. Bravo. Kitoko makasi. Na ba maman, je suis RD congolaise et Yinda qui na plateau. Posez la deuxième numéro, ba maman na ba on ba uta Suisse bakoya, ba ko yebisa biso comment agir. Ndeska to côté mama ba ngwa maman bibi. Ba opesa biso ba piste de solution, ba maman bazana bazaba avocate boyo ki ba monde ba lobi ba se présenter na vidéo, ba ko pesa biso ba piste de solution, ba numéro, comment to benga poto atteindre ba maman. Otozo sala, ezali ka pona to la muka mokili na biso ezala kitoko. Poso mama azoseka na ndako. Na bana na papa bato nyonso bazala na esengo. Mais so mama azolela bana balelaka na papa ye moko azala ata na esengo te. Papa alelaka te. Alelaka te libanda. So azongi na ndako. Na ndako alelaka te akendaka nde kolela libanda. Na mama bibi ayebi makambo wana malamu mingi. Voilà, on dit toujours dans l'univers des femmes, 500 femmes au Parlement, c'est possible. À l'Assemblée nationale, 500 femmes, c'est possible. Au Sénat, 109 sénatrices. C'est possible. 60% des femmes en RDC peuvent se voter. C'est possible. Changement les hommes, nous ne sommes pas contre vous, mais nous voulons que vous puissiez respecter les droits à la des tête femmes. même de la RDC. Une femme, c'est possible. C'est possible. Et nous, c'est Cécile. On peut se lever pour se saluer. Merci beaucoup. Vraiment, et comme un boy. Voilà. Je se marie avec Moi, je suis pas déplacée. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition
une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.